Bonjour, bonjour. Mbote na bino so bande ko na ngai yo bolinga nga. Mbote na bino so tubo disposateur na bino pour hôtel maman Eliani. Tout merci na bino so tubo def saka ngai. Misu pour hôtel nga to matoi na bino pour na osa nini pour na koyoka suki na lobby allo bonjour. Bana bo benga ba mama bo benga ba papa. Na pesi bino merci mingi parce que bo disposateur na bino pour na kotala maman Eliani tout. Bo vanda kawana bo tali o kapenza mutu akomi mama ni tungana kende ko zape yo tete na ko zape ta. Nakokoza pete mama yo natala ko ebandeli tisu en tout cas na pesi bino merci beaucoup alors ndenge na pesi bino merci beaucoup boyebi kenga mama ili anitu na kana esengo nanga pona bino nde kopesa ngai esengo wana na ke kopesa nanu bambote na ngai pa ya papa Thierry Kabengele na Toronto na mama na biso Chilongo Mwamba Kabengele bango so bana Toronto couple mo ya bambinga ko bapenza ke bambinga penza batema balenda wana so na tali bon so na pesi bango mbote directement fona pesa ka na famille ya muto Mujikembe bango nyoso tu famille ya muto Mujikembe dikembers bango tu ma Véronique bino nyoso tu ba famille ya muto Mujikembe na pesi vraiment en tout cas bambote ebele notre fierté de nous ba congolais muto Mujikembe les millionnaires fierté de nous ba congolais na pesi mbote ebele merci pour la patience na bino merci ne bolinga kotala maman il y a nitu ngai wa bino na sepela ka makasta on a monaka nazomona ba commentaire na bino naza ko mona tango za ko benga ngai to koma famille monene to koma vraiment famille vraiment makasi muto koma sali 2 jours mon maman il y a nitu te abeni maman il y a nitu ndenge ni na moni au tourner te pourquoi yezo sala vraiment esengo makasi vraiment non c'est vraiment très gentil très gentil de votre part na bi vraiment la famille mususu deuxième famille nanga ezaka bino yango na ngala bino to partage kanyoso ngana bino to solo la kanyoso wana na pesi mbote pa ya mama Eugénie mongai moi c'est bato papa mon frère mongai na pesi couple wana couple moko malamu couple mo boboto soko du problème na bango lo ba ndo za satan couple moko malamu vraiment trop na pesi bango bambote na bango ebele ya be ya Zakari ya papa Zakari Tulomba bato batuni Zakari wana lobaka Zakari papa Zakari Tulomba yende abala ya be ya Zakari yende alatse alliance na ye abala ye na famille abala ye na mairie abala ye na église ndenge moko pe na ma copine d'enfance Dina Ngolo ndenge mesengola abala ye na famille abala ye na mairie abala ye na église bango wana couple ya Dina Ngolo moi ça va Aurélien Ngolo merci beaucoup na personne merci na en tout cas botala ka pour lilobo na lobaki ngona suki émission mais na yo ki penza bobenga pour bo répéter lengango oui c'est vrai ça na ndeko mwasi moko akomela kinga makamni ne soki ozo lakisa bilamba te mama na lakisa na bilamba te pour bilamba ninga lakisa yo soko tali bato balata mona bato ba yojite bato ba versa singa mama ile anitu na nga mutu na lataka na nga liputa siko eloko sepeli singa yi na émission wana ezanini eloko sepeli singa yi na zoki voice moko ndeko mo sepsinga mama ile anitu soki nga na changer accoutrement na ngeza pona yo oza exemple na ngai nazaki ata na oke na église ata bapatemo ekatana donza komona kibo mwasi na nga te me ndenge olataka mama ile surtout mabaya na yo ndenge olataka epesi ngai mpe gu nakomi mpe kolata bien na ndenge mpenza ya respect na ndenge ya mwasi ya libala ndeko oyo okomelaki nga message nga mama ile ani tuna mota ya mabe te nalobaka so oza na mposa kolata lokola ngai benganga napesa yo numero ya mama Dina mama Dina nde motongi na bilamba wana soko oza na mposa kolata ndenge nga nalataka yebisanga na pesa yo numero mama Dina kosala nini akotongela yo bilamba na kamota ya mabe te nalobaka na kopesa bino numero wana nake kotala na Londres napesi ya Det Hassan babisu na ebele ya Det Hassan je te fais de gros bisous Betty la patronne babisu na yo yango na ebele Betty la patronne moi so aleki mibali na mbongo babisu ebele bato bataki émission na nga wana babisunga mama nitu mama na ndenga lobi boyebi ka pesinga kanda ke loba bilamba nini si eza vanité de vanité mais tokota mbo ape bolumbu te mama vanité de vanité bon ce qu'on a c'est émission na misu na bino na bolumbu tonaka nga serviette na tolo nina ko c'est l'émission te eza ndenge wana te eza na ndeko moko asepeli alobi mama ni tungai vraiment mama na pesinga kanda na kanda pesinga na tindelo tala omoni super musu ya mwana ye atindelinga super zana mama moko atindelinga super abi na mama ile ani tunatikala anonyma ya solo lingi mai me
mai na kotinda me na tindeli nanu super po obongaka mingi ntango olatelaka biso mabaya esalaka vraimen kibomwasi na yo esalaka vraimen kibomwasi opesi ngai gusu sikoyo eloko epesi nga kanda ndeko wana alobi makambo ya bilamba mpo nayebisa ke amutu akete motamutama mabe yango natindeli super voilà. Merci beaucoup maman na super otindeli nga super na ngai yango ekomi motongi aza na ye bo super loko ekomi boye motongi mpe sikoyo donc ndenge oza wana ya Marie-Paul Lumbu ndenge oza nayebake lipute se ekomi me lipute sa nini etongama bandeko toye kosolola ngai na bino tosololaka boye boyebi tosololaka boye nga soki abete bino masolo boye bino bokesko na clavier betelinga boyebisi yebisinga boyebisinga mpe nasali nini natali faites-moi savoir si vous allez bien ngai ça va penza makasi mingi penza parce que mino esalanga pasi ti bozomona tooswa na bino na problème ya mino so bobengi matiti la angolaise kuna na Toulouse akoyebisa bino asolo mameli ya nitu abela mino etungisanga makasi mama Chantal kile na Irlande ayebi makambo ya mino ke mino esalanga pasi malgré mino pasi na ozwaka atan na kosala nini na yanga na bino tosolola mama Patricia Kabika na Genève na pese pe mboto na yo ebele merci beaucoup mpona bolingo na yo mama Florence Kayoko na Bruxelles super oyo muto otongisa ngoya ma Florence yo muto otongisa super oyo Madina lando aza muto otongisa ba gros bisous na mama Katika pesa Fabika pesa na se bino vraiment ba bisous ebele bino vraiment boza baye yanga ipenza bino wana penza baye yanga po ma Katina ngaza na nena lobaki mama ile ya nitu na service traiteur du Conseil la Providence so za besoin ko sa mariage na yo zo balisa mona to zo bala yo moko Hésitez te benga na 06 15 31 69 90 kuna pe na États-Unis na USA soko oza na besoin na kopesa bino ville lavandaka oza na besoin ya mariage na yo baptême anniversaire wana besoin service traiteur ou bien ko soma taba po ke ndolia na ndako oli ko soma mabundu po lia na ndako ko passer commande asaka pe livraison mama Katika pesa chef kapesa azali kuna na USA asaka musala ndenge mama ili anito asalaka la Providence na Paris ndenge asaka ngo na USA maka pesa ma yango na omela Jehova pambola bino lisolo to solola eza lisolo ya ba jeune fille na ngai bobiki mama ili anito na muto ba jeune fille mama ili anito deuxième mama ya bana na ngai mingi so bana ba problème bakimelaka mama na bango mama tala boye mama tala naza na bana eza ndeko bonko mwa tunaki mama ili anito wana bana komienga bi yoza âge nini oh na déjà na 28 anga boza mwana nga po naza mama ya bana tala yusuko oza mwana ngozo milongola ndenge nini mama ile ni toza mama ya bana epele on a baké votre deuxième maman merci beaucoup à toutes les jeunes filles ba filles nanga on a mona toujours bona clavier oh bisous ma deuxième maman ça me fait plaisir beaucoup baté bana bolingo ah la beaucoup baté bolingo bopesa kangai c'est votre amour me donne de la force bolingo na bino pesa nga makasi bolingo na bino pesa nga force tant que taka Olivier Essene ah ma deuxième maman bisous ma deuxième maman ah tété ma maman de moi et ça la plaisir makasi tant on ataka ba commentaire ma deuxième maman oui je suis votre deuxième maman je suis la deuxième maman de toutes les filles qui sont dans le mariage la deuxième maman de tous les garçons qui sont dans le mariage je suis aussi la deuxième maman de tous les jeunes filles qui ne sont pas encore dans le mariage, parce qu'il y en a beaucoup qui suivent aussi cette émission. Il y en a qui m'appellent que maman, je ne suis pas encore mariée, je ne suis même pas fiancée, mais je regarde beaucoup tes émissions. Je sais très bien que quand je serai mariée, je mettrai tout ça en pratique pour que je sois une bonne femme. Comme vous-même, maman Idi Ani Tunabi. Bravo! On avait tenu ma beaucoup moi, moi aussi. Comme tout ça sur la lelo, et ça, le Cambouya. Jeune fille oya benga pona koyebisa ngai mama Elia Nitu na pesona no raison ka ndengolo bakemi bale bauta ka Afrique bayaka ko sala biso makambo ko to sala bango nini to fungola mutema balela biso mama ko saka to lo bakano ya solo ya la jeune fille mo ala kati ya mboka na biso ya France ana province balingana na jeune garçon na biso tant balingani na jeune garçon wana bolingo titi bakepe na makambo mabala makambo libala ngo ndenge akendaki wana makambo libala mwana mwasi na mukandana ya ba française na française ndenge babalani na mobali na ebongo mobali na kati ndako tant bazo vanda azola excellent mpe mo bizaleli ya malamu ba vanda bien na ko vanda bien wana garçon wana ndiko na biso mobali lokola tikaki mama na ye
na Congo kuna mama na ye abota ye moko susi na ezaki ke mama ne asa nini aya poto me ye moko akokai kobengisa mama te po ba mikanda ne bande ko permettre te ke mama ya boyebi ba mama pende bazana obateki okende nzela ya Turquie kende nzela ya Grèce note okende dingina okende kota na kati ya dingi okodinda pamba. Je te fais de gros bisous ma fille Verseline ma fille ma Verseline à moi ma fille chérie, je te fais de gros bisous. Divine tout ba gros divine tout kalaté Kalaté, divine, moi ça Jordan. Bah gros bisous. Maman asa mutute ko lobana ki nzela Turquie pour ki ndokota na dingi. Non 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 non. Maman ko comme même banzela Grèce te. Maman fo longa mbala moko na Congo asa nini? Aya mbala moko ma pare. Alors na ko linga ndenge balingani na mwasi na yo wana pesi bolingo ko abotama ki moko vraiment azaki na posa maman na ye fa sa nini maman na ye il faut aya na mboka France po bakoma bango badeli na maman na ye. Bande ko maman na ye pe basa na France. Avandaki na mwasi malamu bavandi ache mwasi litoi alambi mwasi asali ba prise en charge makamune surtout mama na bango aye me botala ndenge mama ye na kati ya ndako mobali apesaka mbongo kolia te mobali asalaka eloko moko te mobali apesaka eloko te ndenge boyebi système ndenge ezala poto ke mwasi alesa ndako mobali asa ba facture apesaka eloko moko te. Tala niveau mama na bino aye malgré sumba ebiye mais na moto asala ko prise en charge po mama akoka koya mama pe aye ozwi mama ovandisi na kati ya ndako mama azovanda na kati ya ndako na mwasi na yo moko mobali me na kovanda na mama na kati ya ndako apesaka mbongo kolia te eloko moko te mwasi moto alesaka jeune fille ya bato pe ndenge azovanda na mama bokilo ayebiki mama bokilo ndenge ayeboye fo nalingela mama bokilo tovanda na ye bien po tozala bien etu bazovanda bien nzoka mama bokilo ndenge ayaki wana mwasi na Congo kuna mama bokilo azalaki kovanda na mwasi ya mwana na ye mwana ne oyo aza na poto mama bokilo azalaki kovanda na mwasi wana na kati ya ndako donc garçon oyo mbongo ya salaka ebande kolesa mama ezolesa na mwasi na ye ndenge mama ye alingaki nanu avant longa na maboko ya mwana mwasi oyo mama asala nini mama ya po ayebi ke mwasi na ye akokendela ba Turquie akokota na ye na badingi akokenda na ye na ba Grèce ekoderange te me mama aya amoneke soki na longo na ndako ya mwana mwasi koya ya mama ekozala pasi na profite na mokanda ya mwasi na nga po mama aya. Tala ndenge moninga asali prise en charge tala ndenge moninga abimisi mokanda na ye pona mokanda na ye ya ba français yango ba accorder mama visa mama aye bavandi na kati ya ndako apesaka eloko akolia te mbongo te eloko moko te mwana mwasi akomi kotuna me yo ndeko mbongo na yo emonanaka te mbongo nona mama ye na kati ya ndako eloko akolia osombaka te kaka nga mwana pesa mbongo akolia nga mwana lambaka nasaka makambo nyonso mbongo nokendaka wapi oyebi te ndenge na aboye na bafamille na Congo il faut kosalisa bango tout ça nzoka plan na ye ezalaki ke mama aya nanu po akoma tranquille sima bengisa mwasi tala mama oyo ndenge aye kovanda na ndako ya mwana ya mutu me atiki mwasi ya mwana ne na Congo atiki mwasi ya mwana na ndako epai bande kovanda esika mwana na ye banda kofutela ye ndako atiki mwasi wana ye aye nanu moto liboso nzoka garçon azalaki na ba plan derrière la tête tango bavandi na mama ayebisi mwasi boye kwa mama vandi boye koki na wana kende kobwakisa mama na mukolaki kobwakisa mama ake kobwakisa na mama na ye mutu asimba zela sala nini akenda atika mwasi koma kobenga telefone ekangama koma kobenga telefone ekangama boyebi kaka bana bakoto baza na bateknike ayebi soki abia luka yo te na ndenge ya telefone alokalize oza wapi tusa mobali aye kozwa telefone ntango mobali aye kozwa telefone aye kozwa na ndenge ya whatsapp telefone etu ono omoni nakoki kotika mama ndenge wana te na foye place mama azali nga mpe nazwi kaka mwa place moko na foye nazolala po tozaka nini nazaka na mama me yo oza mobali ya libala na ndako ya libala na bana mibale koma mama ake na foye yo obanda kolala mpe libanda parce que asaki 2 jours azolala libanda na mama ndenge nini nzoka nde lokuta azola na mama na foyer te ndenge babande kozala na mwasi bongo azwaki asaki ba démarche pe azwaka 1% patronat na musala mwasi na ye ayebaki te ba accorder ye ndako donc ndako wana ne ba accorder ki pendant que azana mama azaka na ba démarche po ndako ye babande kovanda ezaki ndako ya mwasi ti azosala ba démarche na ye wana ya ndako ne bapesa na 1% patronat eza na compte ya musala na pesi mama Chantal na papa Richard na Danemark kuna bambote na bino ebele. Merci beaucoup na coup de fil à maman Chantal. En tout cas, na sepeli makasi.
nzoka nde bapesaki ndako na ye na konte ya mosala alongoli mama na ndako bayaki na mwasi ake kotia mama na ndako oyo ye na mama bakomi kova na ndako moko vike na mama baa na sekret moko atika mwasi na Congo azoluka sikoyo ndenge nini abengisa mwasi oyo aza na Congo ayebisi mwasi ke na aza na foyer na koya oza na foyer ndenge nini o te achange maloba non nazoki hotel mo nalalaki mpo mama azalaka naza pembeni ya mama tout ça me bavandi na mama emo na kati ya ndako na bana mibale mais mama complice ya mwana ne ya mobali botala ba niveau nde bobebisa bato mitema botala niveau ndenge nini kokozokisa motema ya mutu yango mona bato mosusu aza jeune akosala AVC mpona baproblème aboye aye kozonga na kati ya ndako jeune garçon wana bavandi atiki mama na ye na ndako azomona ke mama na ngai natiki kuna mama ayebi gaz te mama akomi sikoyo azoyeba te asala ndenge nini mama yebi makambo ya gaz te akendaka so ake mosala akeye epai ya mama avandi azozonga na butu ntango mosusu ba 2 ba 3 mwasi ayebi te namoni bacomportement na oyo echange makasi koma okomi boye kaka discussion ya moke basalaki wana mpoka ngai nakenda avandisa mama na nga nde navandaka na yango wana yo osiliki soki ndenge wana te kasi nake na ngai nini oke na yo boyebi mpe basi soki na ere koswa na maloba oyo ebimaka na monoko yango ka ebimaka na monoko mosi abibima na yo mpe kende na yo mobali akamati asimi nzela abimi akei nzoka aki korejoindre mama na ye place mama na ye azalaki mwasi azalaki na ide ata moko te ayebaki te kendenge ake bonon amonaka lokola akangi biloko akei mpo azoki biloko nyonso tuti azuka mwa biloko ndambo akei ayebaka lokola ake bo ozonga kaka eza kaka kanda lokola mpe na bengani na sa kanda akozonga mobali nzoka akendaki bongo azongi te motu oyo aye kosignale mobali ezali ya kosignale mwasi aza camarade ya mobali po ndenge akendaki wana achange numéro ya telefone akontacta su mwasi te me mwasi amona ye quand même na whatsapp mwasi amonaki na whatsapp epe amona mwasi na whatsapp so mwasi apesi mbote arepondaka te me abotisie bana mibale bino bobikaka bana koto bazaka oyo babotami koto oyo aa na mosala na ye ya bien bana yango babotami koto bazaka na bafacilité bacrédit na bango mwana mobali ani alie mongo abi mama alienga mbongo moyen te c'est vrai ke biya mama na ye moko asombaki ngai naseka baprise en charge apesaki mikanda na nga mpo mama na ye akoka koya me tala makambo basali ngai ye na mama na ye ndenge babaka ayeba kozala gentil na bato so likambo ezali moto akoki kosala nini moto akoki kosignale yo camarade ya mobali na ye moto aye kosignale ye aye koyebisa alobi mobali na yo ndenge akenda bongo mobali na so azwa ndako abi bongo oyo oyebi te ti bozalaki neti mama na bango azotia bapression ke mama ya c'est parce que azalaki na programme na ye déjà ndenge aza na so azwa ndako na ville tel na ndako wana nde bazovanda na mama na ye aza meme mpa na foyer baza na ye na ndako mpe ndenge aza wana yebaki mwasi na ye kouta Kongo akoya boyoka mwana mwasi ndenge ayoki pasi ya motema yango abengaki mama oyo elia ya nitu mpona nini bakongole bakokozana bacomportement ya boye soki omoni olingi mutu te me kolinga mutu te eloko nini osalaki olinga mutu oza na ye kaka me olingi na oyo abi mama 2 enfants une fille un garçon donc mama bokelo nanga ndenge ye na ndako donc na bakoko nde balobeli eloko te ko lokola baplanifiaki deja na mobali na mwana na ye nga nayebi kaka ke mama baki kotika na foyer nzoka mama ke na ndako oyo mobali azwi ndako 1% patronat baki kokota na mwana na ye tala niveau donc mwana nabengaki nga eza makambo esi elekaki mais lokola talaki miso proponi pour le mariage abi te nabenga mama alelaki makasi aleli mpenza aleli maya miso mpenza abimisi mpenza maya miso nga abi mama salaka lokola na lipeka na nga olela ese eloko tolaka lipeka mama abino alelaki mpenza ya kolela abi mama tokaboni na ye ndenge wana alors ce que j'ai compris il a seulement profité de moi a profité na nga kaka aruine ngai mama na bimisi mukanda na nga mpona kosala mama na ye badémarche prise en charge mama na ye ya ngai nakanisa koko ya bana na nga lokola mpe mobali abotama ye moko nzokaki na baplan na ye derrière la tête naza vraiment dégoûté nga bisko tokosala ndenge nini yango na ye koteya bino bana mibali bandeko na nga mibali bandeko na biso mibali nayebi ke boya bato alolemo boya bato lolemo makasi na makembese boya makasi mposo boso bolingi bana koto 7e ciel 8e ciel 12e ciel 14e ciel bokendaka na bango mpenza kote wana boya makasi mpenza eyebana na oke boya makasi kongole koto na makasi mpo soki atotali nga na ndenge nasaka na service traiteur na bafille bacamerounaise okayebisa bi mama quand il s'agit des congolais moi j'aime trop les congolais les congolais c'est les hommes hein maman. Tu sais, nous, nos hommes là, papa, il faut pas grand chose. Hein. Mais quand tu tombes sur un Congolais, un bon Congolais comme ça, maman, ah là 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 là, les Congolais,
Ils savent faire les choses, maman. Ils sont bien les Congolais. Moi, j'aime. Depuis que j'ai goûté les Congolais, là, moi, je ne veux plus retourner avec les... Mon kamekame, je ne veux plus retourner avec. Moi, c'est les Congolais, maman. Ce n'est pas que je vais me marier avec un Congolais, parce que moi, je ne veux même pas me marier. Moi, s'il faut me marier, je vais me marier avec un blanc. Mais s'il faut faire les dérives, là, maman, pour être bien là, pour aller au 7e ciel, c'est les Congolais. Ils connaissent le travail. Ils savent bien les faire. Les Congolais, ils connaissent très bien. Cameroun abika bino ba Congolais boyebi peza musala eza solo boyebi na bino to boyite mais ce ko moni ko zu mwasi oyebi ko zokesa mutu pota ya motema makambo bolingo bongo eza mabe makasi eza vraiment mabe makasi mabe ya mabe opesi mutu bolingo opesi sentiment olambi ko mpaka olingi ye donc olakisa ba bolingo nyonso to ko kolakisa ye na suka nango obendi bor tango bendi bor osimizela okay lokola mama aye na ye yo simizela na mama bokeye otiki pe bana na yo mibale tu t'en occupes même pas bana okipaka te obengaka te mais soki motema mpona nini konyokola bato boye ye mwana bato mosusu baza elobi nango epe mama nitu ndenge olobaki mwana mobali mwasi aboti na mibali 4-5 parfois eza nango te ke mwasi alingaki eza lokwa makambo nga nakutani nango ta nde mobali asalinga mama sikoyo nakosala ndenge nini lobi biso nazwi mobali mosusu nakosali na obota te parce que nga na vi na nga na bana bota bana nga 4 na koluka su na bota alors eko saki na ko bota bana tata eza te pona nga na lingi eza pona makambo mokili mutu ekomisi nga bobizaleli ya mibali mutu esalinga boye conseil na bandeko so ba congolais botika makambo eza malamu te tango basi bakolelaka na kombo na bino tango bato balelaki ya mobali mutu asalinga boye mobali asa boyebi bible lobi balo ba mabe pona ome bakuta wana mabe te so bakuti na mabe okozala punition na yo moninga asali tu mama na bino aye bongo siko mwasi nazozela aya oyebi soka koya ba frontière pe yango eza ya kokangama oyebi soka koya oyebi soki nzela na ye kozala malamu kende kosenga mwasi wana pardon epuis eloko ekamosinga mpe na mama ndenge nini yo oye ti okomi mwana mwasi moto asali badémarche mpo oyoya na bakokono mibale me mama mwana koloba nini lokola aza na mwasi oyo alingaka ya mwana na ye mwana na ye avant ya poto atikaki copine wana ye nde mama alingaka lokola mwasi yango ye moto abandaki sokipaka na mama kokipe komema mama na hôpital kolesa mpo abotama ye moko nde mwasi mama alingaki ye wana nko mpe basi bayoka basangoke basi ya poto banyokolaka mibali basi ya poto babiki bokilo te basi ya poto balingelaka bokilo te basi ya poto balingelaka basemeki te basi ya poto mama kangami kaka na wana tobaka mpona mama kangami na ye te eza mobali ye moko na motema mpe asali nini alingi kaka mwasi wana oyo ezalaki nango kaka ezalaki place mwa adiembelaki nde to badiembela afutaka nde ndako te ndako wana kombo ya mwasi afutaka courant te eloko moko te biloko kolia asombaka te ye makasi kaka na makembesi kudu akangi ye kaka misu kaka na makembesi akangi ye misu kaka na makembesi bana koto mpe bopusa bolinga mpe makembesi boyekololaka yango wapi na bafilme botaka wana bafilme boyekola yango ndenge wana mpo boza wana soki osozi kaka mwa bleda okangamika na bleda wana na mitunaka mpe pourkui bana na bino baninga na bino botama na bana poto bango babalaka bino te po ane baninga na bino botanga na bana baklasse na bacollège na balycée pourkui bobalanaka na bango te bolinga bableda bamosusu mpe nde bino bamosusu mpe nde bino ti bino bosaka na bagarso bakotaka kongo badangere babatu te baza batu te bango nde bazaka te peti yo mokanda alingi na oyo te mais abotisi yo apesi kutu mwana kombo mokanda lokola bino mpe bamangala na biso na ya kota bima boye bango te mwa comprendre mpe eza te mais eza mawa mingi bandeko botika bacomportement oyo eza malamu te mpo mwana azosouffrir basi bakaboni déjà na mobali nde mobali akei atikali na ye mais ezaka même souffrance na kati ya motema sikoyo nde ya motu ye ezaki baloba monoko ya mokolo elumba asolomelo bamakambo abia ntango baparent balobaka soki oye na mobali baparent batabi témoin mobali oyo yebaki mama papa bamona mwa liboso na yo bango nde basali ozala na mokili soki bayebi soki mwana mobali oyo tomoni malamu te wana bino bakwa mais non mais vous aussi avec vos trucs là omikotisi libala wow omikotisi kuteponda ko eza yo mobali ayesa nini aye kovanda suka nango ntango ekomela bino na suka ntango nakomaka na suka yo yakosekure bokoma so bokomi na suka tango elekelaka bino mama oza wapi papa nanga aza wapi so bokomi na suka bokomi oluka mama bokomi koluka papa mais tango mama apesaka conseil tango papa apesaka conseil bomona baparent bato pamba bobosanake baparent nde bayaki na mokili bango nde basaki bino boya soki bayebi mingi koleka bino les conséquences corrige meke les conseils lokolo olobaki koyokelaki baparent na yo te
obimaki na ndako ozwi ndako na oke kovanda mpo na garçon wana malgré ayaki asali geste boboti bana mibale omoni mpa otikali kwa mondongo otikali mwana otikali boye lobi okoza susu bleda mosusu akoya aboti soso mwa mosusu lobi ozwi suka nango okoma na kombo ya femme sel okomi femme sel mpo oyo olingaki te mpo bakomisi yo bongo mais mpo na nini parce que tu n'as pas réfléchi avant de t'engager orefléchissaki te mpo na lelo tosiki wana kandi na bake Dieu bénisse, God bless you, Mungu awabariki. Tata nzambe kalisaku muna nzambe ni bechine bana betu bose. Bye bye.